bonne Afrique, bonne Europe, bonne Asie, bonne Amérique, bonne Océanie. Peuple congolais partout aux autres du monde, bisognos surtout s'abonner à Balox Bene TV. Balox Bene TV. Balox Bene TV. Nous avons tout à l'union sur le site de s'abonner massivement. Nous avons tout à l'union sur le Balox Bene TV. Balox Bene TV, bagag, émission, télé-réalité. Nous sommes culture de RDC. S'abonner massivement à Balox Bene TV. Nga vie de loin na s'abonner. Et bongo yo. Ayuna. Tout le monde a makambo na yaneti Balox Bene TV. A s'appelle la Rolex ninga lobi émission. Les autres s'appellent nga pour la bolingo. A s'appelle que ah j'ai non a s'appelle la telle la émission mais à l'équipe la chaîne parce que na ba chaîne sous poto les capit ba pesa so mbongo. Maintenant on a yo sala ngolo lezo pour na massa na Patrick Moule matam so pour na yo petite sœur nanga na otala kete obengi singa na tiki makambo nanga na sa invité na uti musika na bana na 100 filles. Tala kima na 100 filles na kima ba koto po trop de jaloux. Quand est au parce qu'on a foutu ba transport na na salle émission parce que maman Bénédicte abi Moussouamba a bien été soit artiste na PC tam $20 30. Yo sko liango. Allez lobby na maman Bénédicte abengo. Moi maman ndeza. A double Rolex so $30 na tina pas na ngi na so été sko lobby na mutongo benga na oya. Donc c'est ça. Dos ah wande za mabe. So nga. J'ai me pose au compléter pour la idée wana. Bon. Donc on a poto. Bon, bon, le bâton qui bat va déjà ensemble. Makamoto viva. Il a dit si nga na mutu na mona liste ya libanda. Ya bon côté. C'est ça. Ce sur libanda ya poto na obi monde na sur place ya différent. C'est différent. Et si na pesa exemple na matanga bozwa kana. Biso parce libanda tout monde ndingi la ile kaka. Donc on dirait beaucoup na matanga mais bolingo na makasité. La preuve, ils arrêtent ta kufi tolingana bolba bon moti. Tolingana boy. Une femme attend ici, beaucoup de choses, mettez ma peine à venir. Ah, on a artiste comédien. J'aime Rose, on a dit ça, j'en ai solo. J'aime Rose, on a dit ça, on a place à matin. Non, Rolex. T'es un enfant, on a le bateau sur la télé. Non, faut y aller mon repère à l'eau parce que l'artiste est. Il y a pas le bateau, ça. Il y a le biamoni. La lobby t'es que ça y a un mot. J'aime Rose. Maman Oloba, et ça la rendez et elle est en coopéra bien dans la japonaise. Mais place à matin, à Tobé, on a place, on a spectacle. Au moins, attends la pote va spectacle exact réel. Donc les place ni ngana utina esprit nanga. C'est ça. Place na la liyo ebité. Ça on a hier, ça c'est nga sala ba clip na sai na fali pourquoi mais sai moi na ndako sai ngana ko kende mama Véro yibi mo sa sai na ko kota na salon sai ça pe mo sai na lebi lo ba sai pire mutu na nga jeté mais na ko beto na ta 3 ans to kutana na sai mais na ko kuta pe na sai place mo ba yi makamuni na ba prêtre nga pe na yena makamuna nga ba nini ta super ah sai nani ah double calme mais ba to boulé mais nini mutu ni ma pesi mbuta bon point so ani ya yi makamuni nga pe na yi makamuna vous comprenez mais tant que tu na boyane tu nga kutuna tu kuta no bote o ti potuti wa mutu na nga so yebisa nga so na yele na flat na yo kutana o yambanga te o yambanga parce que tu kutana mais na yo ka samke ndé ko na sana ki mais tant ba miminge pa ba mulumba pour la relation na ba ya on écouter na yo so mulumba mais nga na ba yo sana ki so tant yo zo nga poto olobani a double Rolex na mona ki on a kini kutata na ba ya tika ba fansi wana yo kini po oza muta makam ta mutu téléphone bunga ki so fota les ana ngote ke tozana ba guerre mais place à matanga mutu ya na esprit na j'aime Rose na ça mona matanga zarani peut-être ba ke apoto kunu matanga to zonga na mitema mabete au moins tozara bongo tozaba groupe na bango neti ngai naza na groupe nanga par exemple totie ye ana groupe na ye tango tozara na matanga totia contribution moko so ba kati 10 na moto tango to pesaka esili ezake toke ko enterrer tanto zongaka mutamda zongaka na groupe na ye so tozara 10 tozu place na so après to va en telle place tokei oya groupe ba ke tozara bongo ya moment peut-être au mona ke matanga esili pendant so ke bandale so ke ngiringir so zonga ba siège na bango tozanga so ba rankinte wa mda kosa bi toza batu et to ça net nga tozanga coquette mutu na ngai to discutera pe mais entre nous na ko so na coquette mais na betali solo et pas TDT na betali solo pas Lolita T eza biso mi bali eza bongo te tozanga ba rankinte atoko lingana makasi parce que tant on a ce problème na moni on a matanga te zala batu nyonso te ba di matanga mama na ngana lo bateke balinganga te c'est ça te nga na yeba kite na yete oh
net vidéo na komele message abina nga Rolex nga pe nazana koko na kofi na kisantu so yebisa ne vidéo yete na film so na copie na benga vidéo non eza mutu azana makambu na ye na robenga mutu musu pas na voyage robenga mutu musu mona ne pas obel so yebisa so abike déjà me kondia c'est beau mais biso so de comme ça on est grave te mutaki na bato apoto kaka baliko tia biso na rando voilà c'était bien merci en tout cas, j'ai dit un gros merci à Yemoko, Balobi, Patrick R9, Patrick Sona R9, ouais, Ataka Puissant depuis Brésil. Autrement dit, mon nom est Bénédicte, respect à vous. J'ai dit un grand merci encore à Gelon Ngangala. Motomoko bien makasi Gelon Ngangala chef coutumier oui bien Gelon Ngangala solo la papa social papa social bien so le binoka kende et pas ya die Ngangala il va tinda kokuna donc so le binoka yatinda ko so binoka kende mona bien parce qu'on en français avoir du Ngangala papa social hier aussi on était ye die Ngangala des jours les amis aller chez Gelon Ngangala na solo là wana za biso créa yo merci beaucoup en tout cas tous qui nous vraiment dans les bons invités na ngana linarabo senti que nazana journaliste nazana mwana poto musicien nazana yemoko japonaise artiste et comédien tous qui nous vraiment dans les bons mais les camps on a battu à poto attends que le journaliste relève bazo déclarer que mibali ya poto bazo ya kin pona ko kosa ba faire kin trop a kosa na moi t-shirt moi basket moi parfait basket pour tout basket et makasi bongo déodorant merci beaucoup Zela pe na répondre biso pe tozana ba massa ba uta poto ba massa na ko ba pichaki mo soldat chien et puis tozana yemoko j'aime rose eza au moins mibali ya poto bona ba poto parce que ngapi la botama na poto na botama na liège na yaka ki mwana moke vous comprenez na âge à 5 ans et ça au moins eza ma mentalité l'éducation tu vois au moins temps ba kisaka ba na poto eza des biso pe ba petit na biso kini to gafara petro vous comprenez na ebi masa na ngabo na kotanga ko bota yaka pe na kini to wana na jibi na flat azui moi si apese bilamba la ta mais moi ça na tigre to ko bilambe yake akina na ba basket ba galiano apesa fille ana sala pe théâtre na otanga komone so bochetembe mais na otanga tepo na bangi na ka pas jamais roda za mutakimia alinga te pas mona poto po ça net na osali personne ta fille mais fille ana pe ayebana na théâtre tala jia de mes sola na za na Paris masa to pesa fille wana bilamba akima na ba basket kasi yoko des années de film au premier fois kutana mona ko to soli bien to kina flat ba ko kabila ba kabila abi mais au moins ba sambe na galiano ba ko coopérer ma musu to développer to mikolo c'est ça mais bien star double po bi ngana venait venga se pe kana ba galiano funa la ta on tournage ngapene masabi ya pecho kina ba plonga bi o petite sœur na bi parler et lo ba be exact masa so ba plan aller voir ba basket ba galiano ba chapeau ba ni ba montre ba si pecho na kenda tile et lukela nga ba problème na masa so yebisanga so fi wana soli bien to soli ma na bien ete ya kabango yes kwa 3 mois ni kwa na poto oye awa osaba beti bakutana nango po bazo biso mabe kiso to bebisa mabala na bango ba mo mibal ba yaka awa zela na nu relax nde ya zawana yo na mona ka du moins na mona nde to vanda awa na ebité mais na mona ke mingi te na côté liete na to pas de yo bike ya bien bazali so ba vrai bazar ba faux pe bazar neti na mona ke na za ba petite na ye ba vanda mo encadrement za ya bien à cause ça peut-être à bouger et simbater ozomona peut-être ça va esprit na été avec na tiri momina ngakuna na séjour awa na pour ba vacances oh na côté la yete ta na bini eza mbani c'est eza mbani sous ah utapota tiki moi sina bana mais ayo ça aventure alors ça va vantir bien té moi so no marié to no célibataire yaka sakana na yo peut-être no luka moi sinini okoko ça ba que toi na divorce ah oui bien ouais c'est dire divorce c'est ba na ma j'aime rose dino bana poto procédure à divorce c'est la tête on a procédure à divorce ba la cour 5 qui fait bato kosi beaucoup mon changer pe ba flat
Mais divorce, on a quantité. Voilà, mais tout on a. Donc, il faut moi petite pembe na zate. C'est pour qui m'a petite sœur na moi système. OK. On peut t'avoir un jeu wana, tu as petit frère na yaka. Eh pardon. Ce jeu est intéressant parce que c'est pas dit parce qu'à défendre qu'il faut là qu'il y a côté moi le bien. Mais ouais le bien là ils aiment vrai. Attends un montant qui me balle, de pas photo. Au bas ça la bande on a côté ma vie. C'est la vérité. C'est ça. C'est ça plateau, qui est ça dit hypocrisie. Non. Tout n'y a pas c'est surtout. Vous comprenez? Mais comme un niveau au sakana, la base à bateau, là c'est différent. Là comme on a fait mon stade de bandas, tout le monde est libre, tout le monde a fait un monde qui est libre, tout le monde a biso. Mais si longtemps que vous avez vu que vous avez un monde, et puis même si moi ça me lingue, à peine un monde, mais t'as lioté, vous avez boulot au sakana ou les cancela. Voilà ma vie. Combien de baya batika basé à gauche droite? Oui. Bah déception belé la poto. Jamais on sait le quoi. Ah bon, après je pense à l'éducation. Éducation, maman la logique. L'éducation. Et dans la bateau, peut-être au moins un peu dans la porte, on peut. À ça n'est pas de danger à ma capacité. Mais il y a des qui non dans la danger. Comme ton porte a regardé danger na qui ne. Casse. Mais qui n'a pas de bonne égalité, oui. La porte est bonne force. Vous avez un petit peu moins na porte pas galérer à naï. Mais si moi là mon gauche droite à qui. Abimi boss. O ba defa rapé bilamba ba la poto. Ok maman ça tient chemise, tient pantalon. Na ke na ba petit wana. Alex qui bosse ça, mais comme na poto kuna téléphone à kangi pour réalité zone. Il y a solo dans la poto. Bon maman, c'est pas dire on a poto au bongi hein. C'est qui pas la peine. Pour ça là tu peux pas souffrir na poto, c'est ça. Généreuse. Jusqu'au mon a poto ton oui ah so yo linga lo fia batu ke non na bala ebo ke ne dans les bon. Bon ça na pété. Ils ont besoin jouer na ba fia awa. Ayebi ko ça kana na ye, mais andimi kaka. Non, ye bande songa na memam na bolingo kasi. Si on vient pour même maman la bolingo poni na bana la poto. Si on est na vivre na yo, ozana nga Rolex exemple. To moni ba film belé ya. Na lo ba te pona côté là pour outi poto. Et ya na ba fille belé o vivre net na vivre na temps sous 2 ans. Ozo comprendre. So mona poto ayo yo kosinga papa kulutu na bini. Ona kina rolambele na lemba. Et ça to mona ba film wana. Papa kulutu so comme c'est ça. OK na rolambele. Mais na suka ba scène o to se maman sala ngabo. Na suka fille na ba sani ba prédaté. Papa si ko ba fi ba opesa bibala so faut ya bana potonné c'est à tout le ça faut ya bana potonné ça bino pe ba sinde ya kini boza mayele te ça yaka mona nga c'est vrai mona na petit so mo bala linga poto boyi est-ce que yo kangona makasi bino mone boni à toi la flat na ngamo ko ça y monte mais na tamba ko monter ça ba poto mona ba flat ba ça ba film et on te fandi pe to sekapé to se ba to badal na ko tu défend comme ta coach à tout nikutu yé pas outi pe ayé pe dika ah comme pour moi puis na normal aux hommes mais ba on faut mo clé ba ki ba outi ouais ça va aventure donc ba mona biso ba poubelle ota bon ngane na yi bango na sika na sa mutema ko na bi kuna ba mikilité minde ba sala mais awo yawa ibumu boss mo wati mo weze libanda wana aki na kapela ala swap ça j'ai coulé malheur et tout ton côté mère a le bité qui a moni plusieurs fois mais où il y a moni à sentir mais pour sentir il un peu vrai ouais le bien la vérité boye beaucoup tinga na petit frère na petit frère au monde to fa na biso ko moya makasi non peut-être zo banga po iboko zana moi petit frère petit frère yango o banga to ndenge ni bon c'est bon ezangi na petit frère za fati mususu na moi c'est plus de bande bien na comme c'est que ça tout bon petit frère ko empêcher était yo ta ko encourager pas ça c'est mec qui n'a été il y a quand mentalité la mentalité d'éducation parce que on appelle la petite sœur Wazara est-ce qu'on dit mais moi pour te ya ça na bon aki alors au ni ba sala yo te ko sala oui au moninga hier ndeko na ngai Richard Kanza frère na ngaza en Espagne ayebisanga nini abi japonais bon kaka bana kota musalo ba te yange belé ba grand frère na nga ba camarade na ngai ba te yange belé mobala camarade na nga Dorothée Diamond monsieur le maire avant sanga abi ko sana te bazaka ndeni ndeti par exemple ndenge Généreuse aye kinboy aya mon ba petite peut-être so ya ki ko s'aventurer ayebi na kwembo na zo petite na zo petite boy azongi poto ke so master nezo kita kin e ke na place boy okuta ba petite moko non ba solo la ba buka na te tant bazo ya kaka yo sko vando zo ba
nga pena prêtre basi apo mbala poto nde balinganga njo oyeba te bapeta masolo bayaka nde kosakana yo bayeba na bango mais azolo makambo osala na yimo ofando lobi déjà na pas ozomona donc oye penza da ko ta 5 filles na journée moko na yimo ofando lobi nde ona so ba jamais rozomoni ngane abo na contredire yote na opesa faute ya bana potote na opesa faute ya ba fille na diso te Rolex tikelo kwa zela te zela Rolex vana na kinya zela ngana pesa réponse na wako bosana zela japonais oh Rolex ya yo lobini ngana sala to sala be biso pe bele ba mulumba ba film obi ba yaya no ba olo ba mo bien ba yaya no ba te ya yo tamba yalo bateya oyoka to yoka te na yoka siko pourquoi basi yakini ba mabe o batala ba émission te ya combien de ba mibala poto ba sali ba fille poto ba fille yakini ba vanti mais pourquoi ba lingaka mibala na lobi zela mibala on ba poto to bana bango pona ni so yo vai na okaka to luka no moi cité oh mais ça mobali ah mobali so on pona ni yo pousser ka ke libamu bazaka na moral omoni sentiment nanga eza ya mulumba bazaka na moral omoni yo ndio ozata mususu soko zimbongo na yo osala ba faire mais ça ba mususu azimbongo ya mo raisonner ka pechuana lizer pechuana na lukake ezabongo so yebisanga so muto bongo azana karna yi ou bien beaucoup tenir ba milliers mo yo moi si ozo vivre de na muto oza déjà que obike moi si ya Patrick Mulumba ba ke longa ngala ya mubala poto ba bengo na place mo kebo oloba neni tonton s'il te plaît naza occupé so mubala poto so biniki oza occupé lo ba bengo ya kate esa olemba te parce que yo so na flat au panzi makolo est-ce tellement ya poto nani ya auto lo papa fille na biso to condamner ba ta poto ba sala bere ba frère na biso ba manipuler ba fille mais ba fille na biso pas qu'il ba ça ba sérieux au monde le bien na est vrai nga lobby na scène wana et ba fille na biso ba ça sérieux ça atili bo petit nyama linga mais moi ça lobby qui ata uti photo maintenant na jona est-ce mbala no kamona makasi tomona ngo ba masa pe ba uta poto ngala kenda na masa na place moto bani na staff to bengi pe ba fi masa bi Rolex yum to sola la ba pecha mo bien ngana ko na ngo sola ngana sola mas na fi wana na mama yana masa na nga aza sepe na bi papa ngautu olie kutu ngana linge ngana na sepe na yo ma fi yana lo babo so ngamu sku tie comment maso ngana ngina lingele mo mais moi ça bino ba garçon qui ni bozandi sérieux te ya wana lo ba garçon qui c'est là ya poto ba ça sérieux so ba ba ça sérieux parce que ngapela tuno question ya kini ba ça sérieux ya poto tala je sais pas omoni ya to lo bien maman to lo ba ka ba to poto te na ba to ki na ba to poto to biso to utaka bon ngai d'après ngai ko moni mi bali ya poto ngaba franchement na konana na bango te mon cha séjour na ye alors na soma petite moko bazane pembeni donc yo na makanti na yo ko bateke o mobali nanga kenenga kebelo ba ko ya to zane te donc je ka donc aye mutu mo azo tena mutu no ke mutu na yebo ata na passager donc aye azoleka on continue on a yete ko bimisi mutu mabe pour so ça tena kenenga yebo atiki moi si na poto yeka mutu wana ba kiwana abando panzo sanga ola ksa ba photo na yo ba japonais sabi ke pesa makambo zo makambo mais yebi mutu poto pa zo makambo za zo makambo pesa na le sens ne pour déranger foyer na yete tena mutu na yo moi mbalo ndenga ye aye pa balanga te aye na venti ko mobala ka bala mwasi au tuno mama ezandeni ba famille no basaka ndeni au ba famille omona awe na famille na ye mais oya ye kaka yo kaka flat est-ce que ba ka bongo para bila comité aye ne pas biloté donc tu la na flat les japonais mobala bongo penene tinga Rolex na uti poto to voyage rapide marino na zongi na supoto te pona zonga mais ce qu'on dit ne to voyage rapide ou ta pi ba lemo ke Dubai yo yeti ce qu'on dit film mo na lingi na kuteni na nzela exemple ya na ndinga mabete ayo mona poto na moni pa ba fi wante est-ce que fi bongo na ko bimana mutu na ngezo sala bo so azandoki batapote ba wana te so yo moni mobali ayebe pa moi cité a bimane donc mutu nezo sala te bolo ba kaka eza pe na basi pe ya poto ba ya rapika ba kina bimbele no sa muzo ba po nebo ba biso ke ba fi akin ba ne sa mbeli zakalara eza zakalara te ozolanda eza zakalara te pourquoi yo kitap so moi sa yo zo bango zakalara na ko tata za kindoki na ye to yo kindo sangai na ye a fio sema sa mabe alors yo so ko bika motema moto okuta ye pa lobi ke ba sa poto pe ba ya ba mal à la tête tala na ko permettre mobali
alinga mwasi mais mwasi ya libala alinga mbate mais la contre même la Bible et ça la mati ça libala ko be ba za peta molingi etango eki aza mwasi aza maria uti poto mais akosi azwi baki kana aéroport andi tango tokita alongoli wana kindoki ya to mona ngoko talanga na ebi couple moko ya to mona ngo mwasi alongoli baki eza na bato ko tanga ba ponga so kanele kina ba tanga fi wana uta Londres aya alongola baki mwasi amasa nanga ozoko banga muni makambo ebele na mboko tokebi na flight après une semaine ba plibia fi wana mwasi libala abibi pena comédie ba plibia pena comédie na masa na ngapi mabende ya wana ba komote sko yebisanga songa na oyeba hele timoso ma uje poto Alex na sepela no yeba ndo kabela ba mbongo na oyeba gaza mwasi libala kolinga mwasi ya libala o babani na mbongo eza malédiction na le bal na mwasi ya bongo comment comprendre le nzambe mais batu misusu ba yebite ke eza malédiction mutu muso mona ke ba pese tam so vanda bano futi na studio ba pese mwasi na pese le pont tam so na limité azu voiture na tikelier atikele ba biro ba surveiller ya mona eh mana za star mais oui ba tike mwasi no zo za mpoka ya to mona ba tise bele ba okufa o mona mutu mo ba belite bo mama dai nzo ande na vie photo yeba mwasi nini oyo eza te to lo bango ke po biso tu to sali ba mambwana to linyi pe basi mais to comprendre net nga mwasi poto soko yefona yeba no famille na nini neba ke mwasi azala wapi famille mwasi nga limité ke kusanga Omani apparence nanga. Omani apparence nanga. La loba kamena ça logique. Mase bela poto ba yebinga na sola na bango ba yebi. Yo bo ino me poto ba yebi. Ah wala sitika to omana ka yelo valise. Ozana tango luka pala bango. Oza bilamba tika ah. To yebani. Zambe azali kolo. Maman na solo la. Jolivette Nsamba yebi, maman Thérèse a yebi maman non sur les donc ça de fait les 4 filles quand on fabrique ça répète on a serre a yebi serre na ya c'est sur la ngana muta sensible to moni le to sala oza boulot na te petit baby ko lexa muta show mais na vie normale papa naza mutu na vie ana obasité donc ba te belé ba yebi ke na vie obasité parce que ce qu'on vie ba sa poto mais na bala déjà kala vous comprenez ce que problème est anini on moni nga double Rolex na ba caprice nanga na linga mosi pour na potote na linga mosi pour na matériel zela na pour na kutana pasi ba danger kutu tam supe au monde pasa na ba immeuble mais tam supe na boy on a linga so mosi a konzanga ti parce que na za mobala le jour na kutana mosi o pena zo tosanga o azo respecter ma na to mobala basa poto basa na douceur na tendresse basa douceur basa imposer raté ya pute moi basa pute moi basa poto kuna ne ba te soki peut-être ba limbisanga msusu bino mbayi o memela bango na brutalité mais au moins moi ça poto so za to zo soni ba attendez comment na moni mondo mosi ana na Hollande moi c'est à Gauthier Mayala na France tango ayaka aw donc nous sommes des camarades nata on a changé on sont des camarades monsieur on a loba monsieur ko ya Rolex moi ça poto ko ya tant soit monio Rolex na sepela kano ou jusqu'au mois na zo sepela no bon yo c'est ka craquer nganga ninganga alors yo ke panzanela alors petit peu poto même ça lignoté ba solo la kitoko bazana la parole yeba que moi si déjà so ko lingwe yeba na kaka poto ba na mikete ngaza des enfants déjà tous a une expérience maman ba sa poto donc moi sa poto so ko zo lingo e yeba na ke o alinga na bolingo solo o alinga to sa ba bantir et apende mo pe na ba saki to pe sa ka faute na ba sa poto ça ka biso nyoso pe to gafaka mais le logo ezaka ka photo yeba ka ndinza respecter moi si na o respecter mobali na merci beaucoup en tout cas pour na si jana penda to suki wana artiste tant qu'il usa mona photo ndenge biso ba journaliste to sala to présenter des émissions na ba artiste comédien de plus to boire libanga c'est important ka photo boire mama to bino botala on déranger bino te tant que mona photo bon journaliste comme les mais théâtre le comment à chaque 10 minutes libanga comme les misa mais il va journaliste c'est normal faut boire no mabanga wana pas de déranger mais théâtre ndé wana obwa la japonais mabanga ile kini kota théâtre mais ça va ça mais si on soki pe ba bua kike ça na ba dumisu zela si ça na répondre j'aime aussi ça idée ça boit kinga na ka sengote oui c'est ça boit un tel ka sengote mais et comme il y a tout excellent sérieux je pense boulot banon kala mabanga bandi pe lelo ti mais tout yomo otali papa on est bobanda na lelo mabanga le kitro au moins aux gens a raison moi libanga ndeti ngabo so na boka libanga peut-être na pièce à théâtre
libanga fait concorder na rôle aux anango ozomona na koza la kateke na j'aime rose ndeti peut-être ba pièce mo peut-être mo to sala ka to tala ana kin de ba boka na ko boka bongo te o ba boka bo peut-être dans ba yebi peut-être musala ngote mon boy le basi j'aime vous intéressant ou ndotala aller comprendre libanga ba mon baby sujet on appelle ça la bino bien batapoto libanga faut poser on a place nango faut doser on a place nango na place nango j'aime rose to binini ba parce que ba to ne le ba si to na boki libanga na boki mutu non na boki te na kota na lisolo na zo boka ngona na lisolo na lisolo na bayele net na miso sona boka sko Blaise Nsala garçon hollandais wana za mutu nanga tona ba projet na biso parce qu'on est na boki Blaise Nsala c'est ba biso ba journaliste c'est normal yanga na biso yanga pe na personne réponse mais bon on est na ba boka makasi le malibwe boka na personne réponse dans sens nini ba théâtre lelo na kala baza différent tu vois là tu sers à boka selon scénario biso tout toujours nga bana théâtre pe na bo jouer so ba pesa rôle nga pona boka j'aime rose faut dans attente ya nena bo na ba plan mo boy mais ndeko na nga j'aime rose fona mona utipo ya na sens te so ya la bi ba peta lelo nde babandi ba théâtre lelo nde to ba ki banga bandi pas Eric à ce que c'est pas que na moi 6 na total ba théâtre to mona ba bon ndete total ba papier lombe ba jouaka jamais mona papier lombe aboki 6 personnes a roboaka na sens faut en sens na histoire ata ba terrain total même pas 2 minutes à 6 personnes ata vidéo pas boire mais à boire en sens vidéo là boire trop ma bangela na mais quand on a sens mais ba métier ba komi kaka bon ya copain tu mais ça peut m'abêter pour nini ba obe ba otala tamsu mutu mo beta musu achela ke mo logo ye tamsu mona yana ba film so mona be o théâtre ba pese ri ba benga yo omoni libanga pe relation et comment ebele bat ba ebele le la ko boka j'aime rose na boki Rolex te omoni boka inga te donc obligé peut-être na ça bango kaka po ni na bo kama banga ba on yoka quitter na yoka quitter ozomona boko na biso te donc pesa makambo merci pour l'artiste j'aime rose on a parlé parce que ça musicien style ni obetara yebisa pe ba bonna biso ba yeba obetara ni style ni bon nga musique eza à loisir mais ngamna ni nanga pena ça la musique eza cinéma la bim na film comme nango tapis rouge tu ba na extrait parce que film tapis rouge na YouTube ba mona donc tu gagnes ba trophée belé tu gagnes bima meilleur film francophone en 2015 tu gagnes ba trophée festival de Cannes je pense ba le cinéma ba yebi donc ça va tout pas mal ba festival ba filmer donc ça dans plus même si à loisir mais tu na où ça là alhamdulillah derrière c'est la qui peut bouer ba projet pesa ebele pe ya otala pe na congolais il faut faire ça la paix et le copier c'est ça c'est ça bon car c'est ça bien que ça aide wana ne ozana poto ozo aider ko investir na mboka na yo de na otala ndeko nanga Galwa Zoka fondation Galwa Zoka azui de mo be mwana fokobe de mo akimbangu fokobe ya tongo na mwasi na edeo Linda Makesi bazui de ko sala fondation mo ana kin ko kangisa bakulu na nyoso ko pesa bango métier ozomona ile initiative mo bien ndo kanga ba do yeb ma do photo pesa chance Galwa Zoka fondation Galwa Zoka na mama de Linda Makesi en tout cas na après ça message pardon ça aider mo investir ana mboka na mwasi na de Linda Makesi baza aider mo bien eza bongo poto eza mboka tokenaka tango ozwe ko investir aw totika ba famille mboka ezobeba ba kuluna ba tumabebele mais surtout yoko sangisa ba idée to ça moi initiative mo ba ko récupérer ba no baza perdu wana et ça ka bien né fondation Galwa Zoka zo sala. OK, merci en tout cas nazana yo Rolex babi les grands journalistes molobeli ya mboka nous ozo lingana net keno président na biso artiste musicien biso Fally Ipupa Aigle na basi na yini na nana ketchup mais balobi petite na yo pure petite na yo Karine Mokonzi la baron donc salut à toi balobi ye aza pour nana ketchup eza ko babongisi na président Fally Ipupa to ndenge na tant que yo wana za petite na yo orolo bani pona ouais merci beaucoup ba to ya mangana ba émission pas petite na jemima ibele na bandal ba ninga ba émission ta 5 émissions tout ça là na bolo belo mo boy nana ketchup d'abord na pesi mbuti ba fan na wana ser ngai na lia monga nana ketchup parce que na sala clip na Fally Ipupa na ndako Fally Ipupa na sai jojo mandiki mapata so petit na YouTube
mère ayambanga première fois nalia mabumu wana eza mabumu te mais nalia mateladix osanti nalia mabumu na ndako fali na santa mère respect pesa biso omoni lelo ngana yebi nana ketchup par exemple mwasi afali faut respect fi wana soit disant soki ninga osaba publication soki yokana motinga mnalo question za yo tuninga question omoni lelo to lo baka maman ba sujet to lo ba mwasi andako yana ti vena biso wera son mwasi moko boy a manquer mampata itaki biso to ba peta wera ba peta ba jibe piano to défendre mampata pour ngana ko ke pas mampata na bete mato na ko répandre na ketchup mais ce que soit disant fi wana yo so beta kisio na mone Karine Mokonza sala ki pe analyse a côté la ki nana ketchup donc na lo bana fi wana obota na fali obota na nani wana eza vie privée na yo mais biso to yebi nana ketchup par exemple moi si ya fali pour mère nana ketchup na oya na palais na oya vraiment et puis na oya na rep ya fali donc eza propreté faut respecter moi si yanda parce que ba biso le ba mère na biso ba kufi ba père na biso ba sanya ba mère ba 43 ans de mariage c'est pas n'importe qui donc génération na biso to bota ba TJ ba Miradi ba ça ba Plamedi ba ça na poto le ba mona siko double Rolex ba nini na zui moi si na ngata musu na roba pona na balité ba monga na alliance ko na mo sala na moi so famille na bonjour donc fali pour pas oba tout ba yebi eza maman na ketchup papa na oba yembela banzemi pas fali donc yefi wana so zo luka base pour ba cheka mais biso to yebi ya nana ketchup ba fana bisou donc point com fin com donc on a profité pour to kobi na suka fona gwaka salle de fête 4 filles donc les sa Thérèse babi mère na lukuna na Paris on a koto fabriquer ça avec la salle de fête on a so ya maman Thérèse na bosanté Elohim la perle biasaka famille ngaya donc papa Zozo na peso moto serna nga maingaya et puis Arnaud Sitou terrasse donc tout jet to ya wana kala mingi c'est puis ingénieur Jonathan ngaya babi caméraman de terre puis makuta na Patrick Mulumba muta forma les prêtres il y en a bien les sangwa ba caméraman masanga Patrick Mulumba puis babi galon ngala caméra cachée chef coutumier na il lobby déjà western ya na sa osepela parce que moi na photo moi na tanga na scène ça c'est la blague ça on a mis les balles banika 400 ba 800 eh galon ngala c'est la solution protéger ça avec la série en français pas français la balle au en français donc le numéro de contact des artistes 243 il y a Willy Moucheni 89 67 70 là peut ça numéro na ya ça na ba fan ebele ba bonne na 89 680 67 70 la PSP Colochen ba monte en tout cas maman vraiment Bénédicte Moussoua maman s'appelle donc il y a ça souvent soigner na téléphone sur la professeur il m'a la téléphone dans la mise so maman merci beaucoup j'aime heureuse mot de la fin no mama banga kandi zala tara yo mona pot ba pot za banga te merci kasi bata cinéma te yo ita bongisi resi na lubaka d'ailleurs, ça, tu vas on va. Voilà, pas de madame mystique. Il y a quand sur la pavette de Rolex. Oula. Ah, pavette de yoga. Bon ami. Rolex, pardon. Merci pour l'émission. Elle est tout. La sécurité, on a bandé, on a une émission. On a partagé en tout cas. Merci à vous. Moi, c'est tout pour nous. Donc, on va courage pour la chaîne. Faisons ensemble. Merci. Japonaise mot de la fin mama banga bino batate to mabanga ezanga te ba bino bolekisi eza babanga te eza bambote eza bambote ba bino bolekisi fona salwe batu nanga o baotala ngai eza bambote na pesa bango mingi penza ye moko papa social solola gelongangala moto moko bien na bosante galoazoka motema ya deolinda makiese na kati ya Paris na bosa isusu te moni mondo mosi moninga na ngai ya bomwana motema ya Gauthier Mayala na bosani te Odette Lesa nzoto ya bijou beauté plus l'argent Odette Lesa na kati ya Suisse Sylvie Betancourt moninga na ngai na kati ya Suisse na bosani lisusu te Dorothée Diamwina motema ya monsieur le maire na kati ya Paris ngaka Paris na bosani Chanel Ditutala maman na Petit Aron na kati ya Paris toujours na bosani te Mickey Gisèle na kati ya Paris na bosante Mireille Diambaka ma copine na kati ya Belgique
Mami Tete la Choco na Katia Belgique na bosante Fifi Kabuya mwasi nzambe mwasi mabondeli na bosani sous-souté na bosani sous-souté nani Claude Nasala mon grand frère propre Chiri Chara bambote belé na yo Chiri Chara na bosani sous-souté Nadine Ndondo na présenter ba condoléances surtout bungsa yaya na biso aza mama na yo ya Lido na présenter ba condoléances belé courage yaya oyebika liwa e ya kanzela ya mutu nyonso nzamba batelo wa peso makasi. Donc, surmonter et comélie. Merci. Merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Tous les artistes et comédiens, tous les journalistes, tous les artistes et comédiens, tous les yemoko star, balobi, mon poto, vraiment, tout soli par rapport à J'aime Rose. Tous les mon poto, j'aime Rose, babi yende makambuye, ma défendre bana poto, mais à coquille peut-être pour contredire, il y a débat. Voilà, j'ai dit un grand merci à Gelon Ganga, la motomoro bien depuis quelque part. Babi Gelon Ganga, la motomoro bien depuis quelque part. Le chef coutumier. J'ai dit un grand merci encore à Patrick Sona R9. Ouais, autrement dit, mon ninga ya Benedino soit attaquant puissant, hein. Attaquant puissant depuis le Brésil. J'ai dit un grand merci à DJ Jeff, Babi. Motomoko bien DJ Jeff Matastar en lui depuis Maroc. J'ai dit un grand merci à Modeste, commissaire central Nazan de Yaliputa depuis Brazzaville. J'ai dit un grand merci encore à Rodrigue Makuela depuis Paris. J'ai dit un grand merci encore à Christelle El Kamak depuis Paris. Je dis un grand merci encore à la famille Nanga, famille Boto. Je dis un grand merci encore à ma maman, à Natacha Boto, princesse Natacha Boto. Non, moi la fausse maman Kola depuis Kitambo. Je dis un grand merci encore à maman Doli. Sans oublier encore on a bien maman Yaya. Yé pesant na ba conseil babi. Souci pour tout moi si ya Pembe Mopandi Sango ya solo maka sans oublier encore Niki Makola Gina Kipanga babi wana bayaya moko batika Natacha Boto te so ba mondika mondera ba bendi le ki boete zonga na nzela. Merci beaucoup, j'ai dit un grand merci encore na abonné na biso ba Lors Benetif. En tout cas vous allez vraiment partout, je suis reconnaissante na oyo vraiment bosala on na kopesa bineza kaka ba merci beaucoup, continuez toujours à s'abonner à la chaîne de ba Lors Benetif bozala jamais déçu. Si vous avez posé na Natacha Boto na rumba na chaîne bo s'abonner, bo commenter, bo partager dans zalaka wana. Quand de na ba mikoto za ma wana mort que souci na souciat. Donc biso musala toujours. Ma wana mort que souci na souciat biso awako musala toujours. Donc musala toujours, musala nde biso ara musala. Lukuta jamais eleka bo benga. Et vous serez en train de non, te permettre de te la vérité. Voilà, vous continuez toujours pour s'abonner sans oublier encore le yemoko réalisateur Mulumba One, Patrick Nguinama, Mulumba, les grands réalisateurs. Sans oublier encore Balobi. Papa caméraman. Voilà Mulumba One, babi réalisateur moko ya makasi. Jonathan de Guerre. Balobi yé moko le grand caméraman Jonathan de Guerre en tout cas, yé mutabimi si biso image lengi bulldog. Bobenga et kozala un grand plaisir. Ba o balinganga Natacha Boto na ba o balinganga tinga komana ndetsinga linga boto nganga te ngana linga ko na lela bino makasi bande ko bo komatini bo finga te ngana Natacha so finga ekota au bini au na yoka na ngati no saka musala. Voilà en tout cas bo s'abonner bo sala ba remarque et kozala un grand plaisir ngana bino to monani mbala ya sima bisous bye.